ata yo olingi no kondima te ke nzambe azali, nzambe asalaka, nzambe alobaki akosala eke yo olingi kokroire te yango opekisa nzambe te po asala nzambe po aloba na bana ya Israel aza koleka toujours par Moïse. Biso mpe lelo nzambe po alobela biso na ntango na bapromese na biso ya lelo alekaki par Branham. Quand Dieu fait une promesse, il est lié à cette promesse pour l'accomplir. Qu'une personne la croit ou pas, ça n'empêchera pas Dieu de rester fidèle à sa parole. Muzika oyo ezali pona bato nyonso tu oyo bandimi liloba nzambe. Branham, c'est un pécheur sauvé par la grâce, mais il a eu une grâce particulière de nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Mon titre phare nango eza l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Nous avons exploité cette écriture pour montrer qu'il y a une promesse que Dieu a accomplie aujourd'hui. C'est à nous de nous accrocher, de croire à ce qu'il lui a dit. Si nous ne croyons pas, c'est nous-mêmes qui nous causons des problèmes. La parole, elle avance. Notre prophète a dit, si nous nous consacrons à Dieu, Dieu va utiliser tous les deux petits dons qu'il a placés en nous. Les dons, ce n'est pas pour soi-même, les dons, c'est pour les autres. Lelo Branham pe aye, soki erreur nyonso o Branham asalaki pona biso bato zozo croire ye, lokola bato banda croire Moïse, eza eloba nzambe. Todo o povo de Angola, a última hora, toda aquela pessoa que nos acompanha em Angola, a última hora, no momento que aqui a Tânia Pedro Rei caminho certo. Aqui estamos no estudo Geográfico. Estamos aqui com o nosso irmão Emílio Caso Bravo e Bobo Kayama. Estamos aqui a acompanhar no estúdio como é que vai haver a nova música, as duas músicas que ele vai tocar aqui, que ele vai ensaiar aqui no nosso estúdio. Então a Eugênia Bravo nos dá a imagem, como é que está a ser o ensaio, a música, como é que está a tocar aqui no estúdio Geográfico. Então vamos acompanhar já. A Eugênia Bravo nos dá a imagem. L'incrédulité, oh, n'arrêtez pas Dieu, oh, l'incrédulité.
Então vamos também ficar aqui para nós ouvir eles mesmos, para nos explicar o que é a incredulidade. Muito boa tarde. Boa tarde, sim. Obrigado. Muito boa tarde, papá. Sim, boa tarde. Sim, papá, eu quero saber o que é incredulidade. Vou responder en français para a gente poder compreender. Bon, la première chanson, c'est l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ça signifie simplement que quand Dieu fait une promesse, il est lié à cette promesse pour l'accomplir. Qu'une personne la croit ou pas, ça n'empêchera pas Dieu de rester fidèle à sa parole. C'est la personne elle-même qui va se causer de problèmes et va s'arrêter, mais la parole continue, elle avance. C'est ça l'idée générale. Quand Dieu dit Dieu est fidèle à sa parole, et nous sommes, cette chanson s'adresse à tout homme, tout être humain. Cette chanson lui est adressée. Et nous attirons l'attention des gens que celui qui a fait la promesse, Dieu, il est fidèle pour l'accomplir. C'est à nous de nous accrocher, de croire à ce qu'il lui a dit. Si nous ne croyons pas, c'est nous-mêmes qui nous causons des problèmes. La parole, elle avance. Então, quer dizer que a incredulidade é mesmo que você não crê, Deus continue. Absolument, absolument. Si vous ne croyez pas, Dieu continue sa parole, son voyage. Ok. Ei, Papai Emílio, nós queremos saber o objetivo de incredulidade. Bom, na komika ko répondre un peu na lingala pour komika ko éclairer moi que situation oyo. Mais avant tout, na lingaki na se présenter. Ngai kombo na ngai Émile Kazi Bravo. Donc tous ensemble na grand frère na ngai kombo na ye Bobo Kanyama. Donc tous na studio awa toujours sala album oyo topesaki yango titre phare nango eza l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Alors par la grâce de Dieu bientôt album ekokomati na bandako na bino awa toza na studio soki ekomi nzambe akosunga na banza ekosunga bandeko ebele. Mpona nini incrédulité n'arrête pas Dieu? Parce que lelo oyo nzambe azokokisa bapromese ebele mais ezosalama ke bato ebele bazokolinga kondima te oyo nzambe azokosala. Mais yango te ekopekisa nzambe asala oyo ye alingi kosala. Meme ata yo oza incrédule, soki nzambe alobaki ke lelo likambo tele ekokokisama, meme ata yo olingi kondima te, nzambe ye akokokisa kaka likambo wana. Okomona na nzembo kuna tomingi kotalisa likambo ya Marie na Zacharie. Même ange ayaki koyebisa Marie ke okobota mwana ya mobali. Marie andimaki alobaki esalamela ngai lokola nzambe alobi. Mais ntango ange akendaki mpe kosola na Zacharie aboyaki kondima. Mais Zacharie ye moko nde akomaki miwe, akomaki baba. Mais yango te esalaki ke nzambe accomplir liloba na ye te. Mais Zacharie ayaki kosuka kaka ke non, Jean abotamaki na libota ya Zacharie. Donc ata yo olingi no kondima te ke nzambe azali, nzambe asalaka, nzambe alobaki akosala eke yo olingi kokroire te, yango opekisa nzambe te po asala, nzambe akosala kaka. Ok, então tem a ver que objetivo, essa música é só para a religião de mensagem ou também tem a ver com toda aquela pessoa que mesmo fora da palavra ele está, essa música também tem a ver? Ok, música oyo ezali pona bato nyonso tu oyo bandimi liloba nzambe. Eza kaka te po biso toza bandeko oyo tondimaka William Branham lokola mosakoli te. Mais bato oyo nyonso nzambe abengi na nzela liloba soki bayoki nzembo oyo edifie bango nde yango tosalaki yango. Eza kaka te pona groupe moka ya bato boye te, eza pona bato nyonso bazali ba Kristo soki bayoki yango ekosunga bango. Voilà.
Ok, muito obrigada, Genia Bravo. Também não terminamos, vamos continuar sempre. Aí foi a primeira música, Incredulidade. Então vamos continuar sempre a ouvir a segunda música, que é a Palavra. Vamos continuar. Genia Bravo, nos dá a imagem como é que está a ser a segunda música aqui no nosso estúdio. Je dis amen car je le sais.
que assim ouvimos a segunda música da palavra, vamos saber porque que só a palavra foi só dita a profeta William Manuel Branham. Será que também não pode ser dita para outros profetas, outros pastores de outra região? Vamos saber, papá, por que a palavra foi só dita, vestiu só o profeta Branham? Merci. Nous avons exploité cette écriture pour montrer qu'il y a une promesse que Dieu a accomplie aujourd'hui. Branham, c'est un homme comme un mortel que Dieu a sauvé par la grâce. Si vous suivez même la conversation, il y a un croyant et un incroyant qui ne croit pas ce que nous croyons, que Dieu s'est incarné dans William Branham. Donc Branham, c'est notre frère. Si vous suivez la conversation, la question est dit que pourquoi est-ce qu'on dit que Branham, c'est un pécheur sauvé par la grâce? Et nous répondons, c'est la vérité. Amen, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Mais prenons aussi l'autre facette, comme Moïse. Moïse, c'était un homme, mais Dieu a dit, je te ferai, toi Dieu, Aaron ton frère sera ton prophète. Et quand Moïse s'avançait, c'est Dieu dans Moïse qui allait délivrer Israël. Et également dans ce troisième exode ici, Dieu a utilisé un homme. C'est un pécheur sauvé par la grâce. Nous prenons l'autre facette, c'est-à-dire Dieu vient dans le prophète, il est en train d'accomplir cette parole. Cela ne fait pas que Branham soit Dieu, non. Si vous remarquez dans la Bible, aujourd'hui il y a des gens qui disent que Branham est Dieu, il n'est pas Dieu. Dans la Bible, Jésus avait dit, on a posé la question à Jésus, ce disciple, celui qui t'aime le plus, qui mettait sa tête sur sa poitrine, qu'en sera-t-il de lui? Jésus avait dit, si je veux qu'il reste jusqu'à la fin, où est le problème? La Bible dit qu'il y a eu des rumeurs, des bruits qui disaient que Jean ne mourrait point. Mais il n'avait pas dit ça. Donc, la mauvaise interprétation. Branham, c'est un pécheur sauvé par la grâce, mais il a eu une grâce particulière de nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a utilisé, et je ne veux pas mettre la doctrine ici, mais seulement nous prenons cette autre facette. Ce que Branham pense, c'est Dieu qui pense. Dieu dans Moïse, Moïse qui dit que Dieu dit à Moïse, ton peuple que tu as délivré, voilà, il est en train de se prostituer là-bas avec le Dieu des idoles. Donc Branham, c'est un homme, mais seulement un prophète a été créé d'une façon différente de nous autres. C'est un homme comme vous et moi. Dans un sens, il n'est pas comme vous et moi. Lui n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. Il est ici, en même temps, il voit de l'autre côté. Mais vous et moi ne sommes pas comme ça. Sa conscience et son subconscient sont liés. Mais seulement c'est notre frère que Dieu a levé au milieu de nous. Et ça, nous voulons nous identifier à ce que Dieu a fait aujourd'hui. Merci. Ok, obrigado, papa. Então estamos aqui, o papai Emílio. Por que mesmo que a pessoa está gaguejada, é também uma palavra? Bom, eza boye soki na bina nameka ko expliciter moke ndenge frère Bobo alobi. D'abord, pourquoi to lié eloko oyo na William Branham? D'abord parce que biso tondimaka William Branham lokola mosakoli na tango ya suka. Tokoka koyembela n'importe quel autre pasteur ou n'importe quel autre prophète, mais Tolobeli Branham, c'est parce que nous croyons qu'il y a Azali Mosakoli, Oyo, Natango, Nabiso Yasuka. To comparer na Moïse, Natango Bana Israël, Bana Israël, Babimaki en Égypte, Moïse, Azalaki Nzambe na Bango, Babanda ko yokaye. Moïse anda malobe pa Nzambe, aya yebisi Bango. Mkolo na Israël ba déclarer que non biso betolingi to yoka Nzambe koloba. Moïse a kaipsi Nzambe bimema bango na montagne. Tant bakene na montagne Nzambe le alobaki bakokaka koyoka Nzambe te po ezalaka ba tonnerre na ba tonnerre. Donc pona bango Nzambe po aloba na bana Israël azako leka toujours par Moïse. Biso pe lelo Nzambe po alobela biso na tango na ba promesse na biso lelo alekaki par Branham. Siko nyonso o Branham azako te ya pona biso eza eloba Nzambe. Nyonso abandaki kosala ezalaki liloba Nzambe po
mosakoli ata erreur ya mosakoli ezalaki liloba nzambe mpona ntango ya moïse na opesa exemple moïse mpona Aaron na Marie bamonaki moïse asalaki erreur akendaki kobala mwasi ya mopagano babengaka moïse babandi kosambisa yo mpona nini okebala mopagano mais nzambe afrapaka bango mpo nzambe ayebaki pourquoi moïse akendaki kobala mwasi ya mopagano donc mpona bango ezalaki erreur moïse asalaka or erreur wana ezalaki liloba nzambe ezalaki osignifie ke yesu lere akoya akotika bana israel akokende kobala mopagano oyo eza biso lelo bata nation voilà sikoyo lelo Branham mpe aye soki erreur nyonso oyo Branham asalaki mpona biso bato tozocroire ye lokola bato bandaka kokroire moïse eza liloba nzambe c'est pourquoi même ata lere azote alobi donc je suis malade donc biso tokozwaka je suis malade te na je wana mpona biso eza liloba nzambe yango wana omoni na nzembo totia yango même erreur na ye même retard na ye même nyonso azalaki kosala ezalaki liloba nzambe voilà pourquoi lelo toyembi yango ndenge wana mpo tondimaka ye lokola mosakoli. Ok, qual foi a dificuldade para poderem chegar até a esta produção, a este álbum, conseguirem? Bon, biso tozwaki difficulté comme telle était. Donc d'habitude tosalaka ba production te. Banda toyembaka nano tozwa producteur te. Mais mbala liboso ngai na ndeko frère Bobo tosi toyemba banzembo mwa mingi. Mais ndeko mosusu ayaki kosollicite biso kombo na ye Ben Konso frère wana ay sollicitaki biso dernièrement na 11e mois lere nazalaki na Bruxelles alandaka ngai ye alongwaka Tunisie ake Paris abengaka na ebisi na Bruxelles alandi ngai na Paris aye France Paris Bruxelles akutani nanga tosololi na ye mpona projet oyo bon lere nga nazongaki awa na Luanda ye mpe azongaki Kinshasa abengi frère Bobo mpo tozalaki en contact na ye nde atie biso en contact tobandi production oyo eza na 9 chansons l'incrédulité n'arrête pas Dieu eza nde na babangi ne bandeli titre phare lokola frère a produire biso na 9 chansons oyo tozotala nzambe ndenge akosunga yango soki tokomi na suka ya makambo nyonso tu tokotindela ye biloko nyonso kuna na kosalela ye na badepense nyonso tu faite na rapport d'une manière générale kotindela ye ye nde akoyeba ndenge nini akosala mpo arépondre biso donc voilà d'une manière générale difficulté tozwaki yango wana. Papa Bobo, e também a dificuldade, onde é que vai ser a venda? Normalmente hoje em dia estamos a ver os discos que até pirata está a existir, então qual é a dificuldade? Onde vai ser a venda? C'est vrai, difficulté, comme vous dites, pour la vente, mais j'aimerais compléter un petit peu sur ce qu'a dit mon frère. Nous, notre inspiration, c'est le message des temps de la fin. Comme le frère a dit tout à l'heure, le frère nous a approché pour la production, un très bon frère, il a confiance en nous et nous avons des pépites. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de chansons, beaucoup Dieu a inspiré beaucoup de chansons et on va voir ce qu'il va donner. Quant à ce que, comme vous dites là, pour le piratage et consort, notre objectif, d'abord, ce n'est pas l'argent. Nous voulons que le peuple de Dieu soit édifié. Parce que, vous permettez que je dise cela, notre prophète a dit, si nous nous consacrons à Dieu, Dieu va utiliser tous les deux petits dons qu'il a placés en nous. Les dons, ce n'est pas pour soi-même, les dons, c'est pour les autres. Nous voulons que les gens soient édifiés. L'objectif premier, c'est celui-là. Batubazala édifié, Isunga Bango, na Tamaza Koyoka et le Banzam. Nous avons témoignage à pasteur Moko Alpha, le bail que Banzam Boyembaka,
pour la bande et baptiser. Il y a des gens qui ont été convertis quand on Zembo, ils sont pour nous baptiser. Donc, objectif, c'est d'aller bon présenté. Nous, tout ce qui nous à la latitude, donc, na producteur, il y a un débit au sala. C'est un chrétien aussi. C'est un affaire chrétien. C'est vrai qu'il a dépensé, le papier a ça la peu faillité. C'est un professionnel, il a s'en sortir. Mais l'objectif premier, c'est l'édification et Batou. D'accord à Christ, Batubayoka et Sungabango va se rapprocher un peu plus de Dieu parce que le temps est fini, c'est la fin. Pour la dernière fois. Tout est fini. Nous avons pendant 120 ans. Après, nous avons acheté un jour nous voyons, c'est le temps de la fin. Nous c'est le temps de la fin. Alors, notre objectif est que toucher mes thèmes à Batou, comprendre le temps dans lequel nous vivons. Et avec les petits dons que Dieu, les petits dons où nous avons édifié. Donc, c'est ça notre objectif principal. Producteur, Azali, un connaisseur, un professionnel, il y a s'en sortir. Ok. O vosso contrato para aquele que está aí vos acompanhar, aquele também que vai acompanhar, que gostar e querer contratar-vos para poder tocar ou passar também o contrato? Bom, isso ali, tu ali pour na mutunyoso, un musicien, azali pour tout le monde, comme la musique est éternelle. La musique était au commencement, la musique est aux ali, puis la musique est aux ala. Então, quer dizer, não tem escolha, assim mesmo até que não é fora o irmão da mensagem. N'importe qui, ou azali, bisto ba chrétien, ou ingi a sepeli, a quoi koya, to solo li, il n'y a pas de problème. Soli a pour une édification quand il y a accord à Christ. Donc, tu as pour na mutunyoso. Ndenge ndeko boba ucholoba, toza ba chrétien toza pour na mutunyoso. Ceux qui ont contacté biso, ils ont un problème témoin. À contacter biso, mais biso zana wa condition na biso to kopesa. Ceux qui ont d'accord, ba condition c'est un bon côté, to on a besoin de bon côté. Mais ba condition na biso to ça la compromis tena le banzam. Donc ceux qui ont d'accord, to zana ba chrétien, to ko sala nyos to oya wa yebisa biso. Alors pour nous contacter biso, ngai numéro na ngai ezali 923. Donc, pour la Talibanda, on a 00244 923 32 45 81. Donc, frère Bobo, numéro naïe Ezali 00244 923 66 26 50. Donc, on a le numéro frère Bobo, il y a le boss de la Kianga. Si on a contacter, il y a le numéro de la Biso, il n'y a pas de problème. Donc, ça a la possibilité de répondre. Voilà. Muito obrigado, assim acompanhamos como é que foi a música do álbum, Incredulidade, a palavra, assim foi do nosso irmão Emílio Kanzi Bravo e também com Bobo Kayama. Então, muito obrigado. Você também que está em casa, que quer fazer a mesma coisa, do jeito que o nosso irmão Emílio Kanz Bravo fez, nos ligue, nos contate, está aí o nosso contrato aí embaixo, é só ligar para nós. E também para aquele pessoal que também gosta de ter este tipo de união, este tipo assim, para poder tocar a sua música no estúdio, para poder acompanhar, Angola a última hora acompanhar, é só ligar para nós vamos estar aí, nós vamos estar mesmo aí, assim também que o nosso irmão fizeram, liga também para nós, também vamos estar aí. Então, muito obrigado, estão e sempre, entram sempre, se inscrevem sempre, é Angola a última hora, no YouTube Angola a última hora, se inscrevem sempre, vêm sempre comentar, vossos comentários, vossa inscrição é muito importante para nós, continuem sempre a ligar para nós vamos estar sempre aí para vocês. Convido a vocês todos, se inscrevem no YouTube Angola a última hora, nós vamos estar aí para ti. Liguem para nós, vamos estar aí para fazem o mesmo que o nosso irmão Emílio fez, fazem sempre, continuem sempre, liguem sempre para nós, porque nós estamos sempre aí. Muito obrigado a você, a minha mãe, mamãe Giga, muito obrigado. Beijos.